Bah, Congolais pour un français bilingue. Oui, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne s'expriment pas en France. Mais seulement en français. Donc, c'est ça. Il faut toujours collaborer les mots. Première Babani. Première partie, on peut français. Oui, première édition. Ah, yoka! Merci beaucoup. C'est la Kangami. Vraiment. Je suis maître avocat à devenir. Nazaki Nakamura Kuna, il y a viol. Vraiment, quelqu'un qui a violé les gens et tout. J'ai dit non, arrête, tu peux pas commencer à violer comme ça. Viol, oui. Il y a 19 ans. Il y a violé qui 15 heures. Non, papa. Comment tu peux violer quelqu'un avant midi? Viens les bandaka 20h, 21h. Aujourd'hui, un petit au Samsala. Vraiment, quand on est difficile, c'est ça mes forces, mais. Voilà. Ils ont eu ça. Comment ça reste de ta vie? Téléphone si tu me trompes, je te trompe jusqu'à la gare. L'amour, c'est l'argent. Je vous jure, Kapachou. Bon, vous n'avez jamais déçu. Mais bon, on peut boyo. On retourne à yo. Oui, madame Nalingambongo, pour déception, il y a bolingo na comprenant. Sans un piaka, c'est que ça déception. Soit Zimbo, c'est que bolingo jaune. Oui, ngato kenda quartier na tenga, singi, na menche. Le quoi dans un moukoussé? Quoi dans la boya? La cassine à quoi na minère. Singi la mèche, oh, tika libane, banana, tika tilo, tika la kotate. Namona menja après 3 jours 4 jours menja ya obima. Sinja tikala. Oh, tikala. Sinjo salanga. Comme ça. Ce que je vois papa bengo na comme on a des réseaux sociaux et tout. C'est quoi dia? Tikanga. Les londo et bivalé na biso to yaka 3 personnes ensemble. Non, quand c'est capable je me papa chéri to potana. Oh, bozaka. Zakak, abonneranga. Abonneranga qui teta ngaya ki Katika Pesa TV, boyebi sœur nanga bien boye, ya zaka bakota ba state ye kuna partout. So bobengi pour na solo ya service traiteur Katika Pesa zawana. Azape la chaîne na ya télévision Katika Pesa TV ba o nyonso balinga pena balambela bango bien na ba fête ye a se déplaçaka. Bo mona ka service traiteur moko e bonga et tonda ya soin. Kuna mibi bazara te o ba jemoro boete za raté. Ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site Rapachi Total qui Sports en tout cas on retour ba prix. Pour na ba service traiteur na bino fête ya mariage, colossal de grade académique, anniversaire Katika Pesa zawana. Bobengi na ba numéro o de Tchewana, boyeke na ba page na nyonso et puis bo s'abonner la chaîne na ye Katika Pesa TV bo za la décider. Voilà. Télévision, merci na abonné nyonso balandaka biso. En tout cas, merci na lingaka bino mingi. Na lingaka bino mingi, boza yanga, boza toujours scotché. Madame Émilie azan Australie, boboni ba gamme nyonso oyo ba make-up oyo professionnel, boli ba make-up professionnel Émilie azawana. So bobengi ye kaka akopesa bino ba biloko nyonso. Netinga ba fo de te akine na saela ngo vraiment trop te, mais na assurance na oyo penza.
so na tiango na posango ata na otoka ata so ndenge nini ça va et puis Emily ala ça va ndenge on ça moi va style na ngana tie ana bagam na ye ba bilo na ye moko donc en Australie so bengie okozwa biloko nyonso donc biloko musu na tiki yango oyo on dirait fixateur so tche au salibo enolongi après mocha ba maquillage biloko nyonso aza nango so bobe contacter nga na pesi bino numéro na ye bien on tcha numéro na émission bien de to so la boy komika Emily o tcha numéro na ye et ça là vraiment bien on peut c'est Aïda partenaire nanga yem tala tinga roba kitoko oyo yem tala ba make-up yem do nga moko na ndoko ko tcha maquillage te na komo poser ba cils deti bona poser nga moko ko Bienvenue Aïda et puis bonjour dans la Hollande Bisolelo. Bonjour, coucou les gens, salut les gens. Bonne Lumbashi. C'est qui kitoko, bonjour mon nana santé. Je bois. Vraiment, nami bois kaki. Makasi. Nakende ko pema na bino non. Na saka le pa na au pays. Pas la mataka avion. Oui. Au pays. Au pays pour la mataka avion. Ah. Oui. Un avion. Au pays. Na pays. Na vacances. Na vacances, c'est ça qui bien. Au Canada du tourisme. Non, gars tourisme. Travail, j'ai abattu. J'ai abattu le travail. Sobre. Voilà, mon résultat. Et je suis maître avocat à devenir. Nazaki Nakamura Kuna, il y a viol. Vraiment, quelqu'un qui a violé les gens et tout. J'ai dit non, arrête, tu peux pas commencer à violer comme ça. Viol aurait été Ernie. Il y a 19 ans. Non, il y a violé qui 15 heures. Non, papa. Comment tu peux violer quelqu'un avant midi? Viens les bandaka 20h, 21h. Aujourd'hui, petit au Samsala. Vraiment, quand on est difficile et les shit, on dit à violer qui n'a pas beaucoup. Oh, oui, na baina otika procès na bongote na kozongela ngo lisulu bumbashi na kozonga pona procès wani sila kite. Ndeni bumbashi ba bino kitoko. Vraiment pona koyamba na pesa merci na madame Rosie Rosie Ngalo, madame Rosie Ngalo, vraiment madame moko c'est genre de madame Fozana ba. Tikabou. Ayambi biso vraiment Rosie Ngalo. Madame Rosie Ngalo. Nanda kwa propre na propre ezaki appartement. Oui, ezaki appartement. J'aime ça appartement. Ça appartement ezaki belé. Ezaki appartement yamba ki biso wana madame Rosie Ngalo et on a ba assistant na ye bazaki wana donc artiste tout ça qui vraiment belé. Tout le monde balance ya bazaki wana ba DJ TikTok bazaki wana ba ndekona biso junior wa likasi bazaki belé vraiment belé na ba Diana. Diana elle parle pas beaucoup. J'ai dit pourquoi tu parles pas Diana? Il faut parler. C'est comme il faut parler Diana. Vraiment ça qui bien. Oh, ngaza yo genda dekop. Ngaza yo mo na baba benyo. On sait jamais. Mais on a monotonie. Mais ça qui bien, ça qui bien. On a un micro français, hein? Makasi, oui, moi, toujours épaté. On a que déjà de voir de loin parce que tu ne peux pas limiter seulement à Lingala. C'est ça. Il y a d'autres pays qui ne parlent pas les Lingala. Et comme là-bas aussi, il y a des gens qui n'expriment pas à Mangala. Tu vois, quand j'étais là, j'ai dit non, je ne peux pas faire les skates ça en Lingala. Ça, c'est mais ça viendra. Donc c'est ça, qui n'a pas s'exprimer quand on a Lingala. Il faut aussi valoriser notre pays. Et vraiment, j'ai exprimé en France. J'avais exprimé en France. Oui. Mais c'était bien, hein? Oui, c'était bien. Je suis coordonné Nani Macron. Oui, Macron. Il y a une émission Macron. Non, ça, Macron, je ne peux pas faire ça. Donc, juste le hasard, tout ça, collaboration avec Macron. Pour y avoir un problème pour la France, j'ai dit, non, c'est rien. Les Français, j'ai dit, non, laissez-moi ça, je vais gérer ça. Voilà, j'ai collaboré avec Macron. J'ai dit, Macron peut béler vraiment, parce que parmi les gens qui français, Macron, c'est ça. Si les gens ont pâté, les gens ont dit que non, mais cette fille, comment il s'est exprimé comme ça, oui, c'est comme ça. En tout cas, c'était bien. C'était vraiment chiant. Oui, c'était vraiment chiant.
Donc c'était ça. Et bon, on a Alde la Gombe de Kende. Ah, yo mo zalaki kapashu. Yo mo zalaki donc il y en a pour ma mana Missy. C'est la Missy, je vais te tuer toi. Vraiment, ça qui bien. Il y a un côté, il y a un bonheur à crayon. C'est ça. Et puis ça passe à vie sur ce taille crayon. Ok, et les gars qui bien, merci Narasia. Vraiment, ça coach, ça coach biso. Biso de casser à tu as na maboke ngalié manjo kabino ayi. Osala ba pension soignité. Ba pension soignité. Bolobana est français. Oui. Moi je suis en Afrique, en France. Ah, il y a les Français, oui. Il y en a qui sont français. Quand en France, qui lingala, ce qu'on a bien lingala place ça. Ah aussi le cas. Ah non, faut parler toujours en France. Parler toujours en France. Voilà ce qu'il faut ça combien de temps pour y aller français. Le quoi ça, papa t'as 20 ans. T'es pas dans ça, mon français c'est rien. Au cours le français courant. Mais tu sais pas français parler. Tu vois un peu. Courant sous. Courant, oui. Parce que courant, c'est contre l'électricité. Français, électricité. Par exemple, on a 4 sortes de français. Français courant, français laki, français orthographe et français bilingue. Oui. Tout ça, on nous a pris ça. Tout ça, on nous a pris. Congolais, est-ce qu'on peut avoir balingani? Congolais, on a français bilingue. Oui, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne s'expriment pas en France. Mais seulement en français. Donc c'est ça, il faut toujours collaborer les mots. Il y a là pour 20 ans. Merci. Aïchou. Oui. L'habitude mystique. C'est la mission extrait à Gondwana. Hein? Gondwana, première partie, première babani. Première partie, on le français. Oui, première édition. Ah, yo! Merci beaucoup, c'est c'est la Kangami. Vraiment. On sauve la sauveur Merci. Ouais, Saki. Kapachu. Moi, j'ai voulu voir le bois Mungalax. Plus moi, moi, ça s'est tiré. Dans un gondana, puis on s'en rassiva. Merci en tout cas à Madame Dako Émilie Gracia Deborah Rosa Majanga. Aïe! Gracia Deborah Rosa Majanga Émilie Dako. Émilie Dako. Ah, y'a un peu ça bichon. Y'a mutu biloko nyonso ba maquillage logo na robe na ye na ba robe bébé en tout cas
non la qui ça aussi kitoko c'est kitoko nga pesa ga likoko azo sala nga kaka ba bien un bon azali awa izo kita likoko azo sala nga bien yo kutu tai es nyoka sans libumu nga penja njamba zo batela quand tu t'as bien nga bivo kimi moi et ça horaire des à la journée il y a chaque jour à dimanche non chaque dimanche lundi ti samedi ka kuna na ka 24 24 sur le qui à cinquantenaire pour ça nous minimum Oscar tu es bien Oscar le kozo qui quoi nini mola bandal mola wana penja kapashi pata mas nyoso kita tout ezo kita oui zo ça c'est tout Joe faut avoir rendez-vous penja Joe faut avoir rendez-vous bali boso pina ko kapenda awe longwe c'est mais vraiment ba ça la bien ça va ça pour ba matériaux ba matériaux et durable en tout cas voilà je suis oui c'est que aussi ça va millions ça mama mini ina msusu panda na osvalelo en tout cas Aïssou bois kanan poyo comment quoi sanka biso tozama kasha robwaka te na ba TV yango to koma oya kusembika na misala kapashu mutatika mnona na defo kapashu voilà na moni Esther Queen donc na sa chapeau plante na jana ngwa okola kisate ok merci papa chako la kisabango moni Queen nda sali yango pesa na bomiso mo mke merci asali onde kitoko suki ezate mais tala na kovo penja suki ezate kapashu asali okitoko mais Queen Esther vraiment kapasha ozala kuna vraiment oza jamais déchiré asa ne kana yala 24 et ya les gens so bébé français na zui na bébé cité na bébé cité faut à la droite oui voilà so bébé français na bébé cité kapasha faut na zanyoso asa ne yala wana na kasavubu donc so za wana ne yala omona et ya ngwe za côté ni et les gens le quoi so kende so uti victoire oti victoire ozoya boko takwa direction wenje mo ezala wana na non comme Gambela te wenje mo ezala wana ya tote bateka pe ba nini tombola bwe Gambela ni isa kote Gambela voilà Gambela ya kaza mwana ngiringira bo gigi wabinga ngiringi kaka ba Gambela lo mo Gambela to banda sola tia bu mwana. Voilà, Madame Azawana, Esther Queen coiffure. Vraiment, au salon, musala kitoko. Merci Queen, na confiance au Pessinga. Et salon Zouri. Kuna penande kuna penande. Comment est la qualité et la différence, c'est Zouri. Tika boy. Non, Madame Zouri, que Dieu te bénisse. Maman Azad Bandaza au pays. Na benga ki banga bi non. Aïda. Aya Zouri. Tika boy. Zouri faut sentir que aïe pas na Zouri. Aïda Zouri. na CTC. Côté ni. CTC na mall. OK. Mall eza CTC mall na kati wana na kati ya mall wana okomona nini comme na oni Zouri eza na kati wana la premier niveau to na deuxième. Première. Kana entrée baba saka na sewa na ngambo boye côté batekaka balaska babani babilamba oui babilamba azawa na Zouri azawa na au plante na yo kapashi fokin mama zo yamba penza kapashi aza gentil allez kila mo gentillesse faut biso to linga gentil la simplicité oui au ben artiste la comme ta kwanda ko c'est ça aïda likamwanda ko zozika nona na ninga ya kapashi limbisa kapashu limbisa mudumbeki pazawana mudumbeki basaka ka pembeni moko na Zouri donc so za na Zouri omona aseki bani limbisa leba itenda kapashu ezikaki njamba zwa lokulu yebi katolo ba te to nyoso ka nzambia solo
Bref, Mudumbe qui passe à Wana. Donc, ça permet de jury, ce qu'on a pour cela, Tabilamba, il y a États-Unis. Peut-être que les États-Unis ont envie à Congo. Mais, on a qui sent ça. On reçoit na Mudoumbek. Parce que là, ça bien. Et voilà, on a mon issue. Madame Rosingalo. Ah, Madame Rosingalo, vraiment, Asa Ange. Rosingalo, Asa Ange Gabriel. Au bébé, c'est pas ça. Pardon. C'est bon, au bébé, c'est pas ça. Hey, au bébé, c'est. Ange. Kabachou. Ange Gabriel. Au bébé, c'est. La bonne ça. Voilà, Madame Gisèle, voilà, mon collègue jury, comme Madame Gisèle Vang. Ok. Madame Gisela, pardon. Madame Gisela Vang. Ok. Maman, ça n'a au pays, mais les 15 jours, les 15 jours, avant anniversaire. Avant anniversaire. Ok. Maman, tu peux chamailler pour le vraiment jury, puis pour le nabango, tu peux soutenir, vraiment, parce que ça, mon amour, ça malade, ça respect et tout. Il y a une espèce de relation, tout ça respect. Na simple. Et Fungolara. Madame Virginie Luan devient. Virginie Luan devient stress. Madame. Kaliba, on est Kaliba. Somme. Madame Virginie Luan. Voilà. Oh, bon, je me demande ça la ngamoko. C'est ça mes forces, mais. Voilà. Ils ont eu ça. Comment ça va sonner? T'as mis voilà, Madame Virginie Luambo, Vernier Express. Ok. Là, j'ai me chicaté. Azawad. Kabamba. Moi, je suis au-dessus de quoi? Je suis au-dessus de quoi? Commune à Lingwala. À 109, c'est un point de jour. Car on a bâtiment à 109, au monde, Vernier Express, c'est ça. Ok. Azape na justice, azape sous na Gombe. Ok. Au Salamanja, quand tu as Manjaka, Virginie Luambo. Non, so y a surtout à la poste. Ah, moi, Luambo? Moi, Luambo. Luambo a tika. Somme. Luambo. A tika ma Virginie. La Virginie peut à Luambo. Ok. Na roleke là. Faut leka. Tu suka na to continuer. Tu suka na. Voilà. Na lobby to lobby pe marambo o ya ba. To lobby marambo to leki en okara ba chauffeur. O ka histoire on a chauffeur même et ça qui on est. Vraiment et c'est là qui passe mingi. Mon Dieu to zakabwe. Ce qui to yeba mte mabatu. C'est ça. To ko sunga na te. De kwa zuyo. Na CFMC bosambela na église moko ya mona batu basambela ka mingi ba ntoki na bunya non ngom tasambela mina ngaza pembeni te mona bango batu bango na kwa basimba Yesu bakutana na jour azosekwa alors maman zuya ede yo bata mapeto bato tondi na église bata mapeno mama bato azio bosali 5 ans ata na 5 ans bolama mkia salela hotel c'est ça tango zui likanisi ko bomai o réfléchir te. Et njama pambola maman akufi oyo. Nande. Ma clé est vendue kinyate. Maman bi jamais de la vie. Obomi ngai. Mais yoko vanda kinyate. C'est ça. Mutu kade pe monaniti. Ba bien bimé na kati. Azondo ba na kati. Na ya na so ide bango. Bakenda koteka nkuna na mataji. Mama bi yangai mtokeli ya makabongo te. Ngana sunga kio na lamuni proche. C'est ça. Yo zonga nga retour à l'expéditeur. C'est ça. Oko sentir. C'est ça. Et si na ntepo pourquoi le pango tikali? Tikaboy. Mama yem singa bin Aïda. Pourquoi le pango na fait bina? Oh, yo kutale nende azate boy. Écoutez les mais non sentir. Kabachou. Maman la jamtema. Abi non otiki ngai bana na mike boye. C'est ça. C'est ça. Na batu bazoba abi mokilo le. Ba bisaka maka. Bazaki ore. Bazaki mosamba. Ya. Mo we nda yebi réellement il fait bonisi. Mo we. To ko banga ba confiance. Ko banga confiance. Confiance o epinja. To sako boto sunga mabe to sunga pete mabe. Mais nyoso ka nzambe mutaye. Ayebi c'est ça. Voilà. Aïcha, tu dois continuer nos kitoko. Merci. De comme na Chombo. Est-ce que Chombo peut est comme moi distraction dans la vie à Batou? Toi Chombo ils ont ramené quelque chose dans la vie à Batou.
Ah, vraiment, surtout na likolo nango ba relation amoureuse. Si. Est-ce que moi ça ko koyeba mot de passe à mobile pas koyeba mot de passe à moi si sono mobile te ya ki copinage kaka. Moni bato balobaka pili quoi matungulu soki ozokata ngo nde esalaka pilipili eza kwa telefone ya mobali eza mpe kwa telefone ya basi eza basi suba basi ya mabala me makambo suba asalaka wana na sesi oko oboya eza kaka mibali te nde batrompaka biso mais telefone mpo na ngai na kopréféré na ngai nayeba nimbo de passe na simba ngo même pas pour na tozala bien parce que ata téléphone eza yango te tobeba na kaka likambo ezalaka eza yango téléphone te nde epanzaka mabala o non eza kaka yo moko nde ozotambwisa relation na yo na ami na yo na mobali na yo obie mwasi na yo obie mobali na yo ndenge akonsideraka yo voilà eza yango téléphone te mpo avant téléphone ya deto bandede ya kose trompanite bongo siko nde téléphone esa téléphone nde koboma biso osuba makasi miso ekokufa wapi ningusa na 30 ans miso ekufi kwani olimona nayebaki kaka yo bosolaka ti naza atante si tu me trompes je te trompe jusqu'à la gare kapashu ekomi bongo te po bolingo esa esu te bolingo esa esilakala yokana esa bato l'amour c'est l'argent. Je vous jure kapashu mbongo soki alingi yo ozala jamais déçu mais mbongo mpe soki aboyi yo okomona retour na yo tika boy oui madame nalinga mbongo mpo déception na ye na bolingo na ye nakopwena yango so oza mpiaka seke oza na déception so ozi mbongo seke bolingo ezongi yo pafalo ya mbongo nga mbongo kapashu ne bato balobaka l'amour c'est pas l'argent ozanga mbongo ozala na bato nayebisi yo ozala na mbongo ozanga bato boya botalika lokwa niage ako mikolo ozaka na avion nga asafi ya pepo apelmo aida pepo ngai kapashu makambo esa ebele barelation tozomona oyo surtout ya biso ba 2020 2021 c'est ça molingo solo ata bali yo so abatrompe donc initi ya oluka ta telefone kobuka kaka mabongo soki aza oyo nzambe apesa o nzambe kaka asala nyonso eza vraiment aishu tokende yango vraiment kitoko petit à petit mpe naoke libéré na ngai yo tokende yango kitoko namoni polo olati oyo oui okende kamba non nazolinga nakende babi okende na quadre yo mpe okende otika mikumba nakende te asianga tokende seki na ndoka bamala lese loko omona esinzi obayo mpe okende nayebisaki oti nazali na kofi nazali na kofi baproblème kamo esindi naza bon sindi akamani nanga tika boye nga tokenda quartier latin nga sindi na menche lekwa nazala mokuse bakasingaka na minere sindi na menche otika libana bana na tika ti lona tika lokota te namonaka menche apres 3 jours 4 jours menche ayo obima sindi atikala osinji osalanga promisati siko jour wana papa benga nakoma omona ona baréseaux sociaux et tout laisse kwadia tikanga lelo ndo oyebi valeur na biso toyaka 3 personnes mikolo nazangana na papa sheri topotana bozaka zakaka abonelanga kitetanga yokibashika kwata yo bonzanga mikolo ya papa sheri aza concert na fiki nayebisanga nazami noza te nga azami ya palette donc etapekisenga esa bafiti baza na tikala papa boyaki anniversaire c'est quoi ça? Oui, anniversaire eza le 7 décembre. Et biso toza batu oyo tobongi te. Mais motema ezo motema ezo senga tokaba. Et nga nalobaki nalobaka année nyonso soki nzambe abakiselinga une année de plus na kofetaka ngo na baorphelin. Ne nabaki moi oyo mpe nakende lisusu nakesu na orphelinat de la place nakanisa baleki bana na ebele baza wana bayokaka bonne année makasi bayokaka le 25 décembre ayebi yango te azala ata na tante ndenge nalobaki te dekwa nga jour eza oyo dekwa aza décembre dekwa le 25 mpe ezalaka na décembre bonga na kokende oyo moke tokomona nango totikela bango
Il y a un moment de salle ici pour le joyeux anniversaire avec Aïda. Ok. Kitoko. Merci Kapachi. On pour les verres blancs. Vert blanc parce que nalingana ngata makila nzoto eza vert. Na comprendre. Ngata ke toilette vert. Nalinga toujours verte. Oui. Ata je no va non ta robe vert. Oui. Nga vert. Parce que ça vert strong. Pas vert. Na baki mo lokwa na sipembe ko tika vert na boite na baki yango omona pe ata na nini image wesa kape du ni na baki na ya nango le 7 décembre opa Monique a osana pour soutenir biso vraiment kokanga mtema te ata na lipa ne lamba na ji na mai c'est pas obligatoire mais ceux qui m'ont mais tout ici comme ai nga na jo occasion ko soma bien kana soutenir les kata na Western ou bien les kata na FBT misala au récupérer quelque chose né maman Nathalie Fiki pour monter papa Paul Abi kene na FBT Aïda na les agents c'est agence il y a transfert il y a transfert de l'argent toi aussi ça dans un il y a papa Paul Fiki pour baron de battraper na baleketchu et tout na ba coach d'Acosta et madame na le baki ai vraiment na sibra la musala na yo et le coleza et le comment ya bien ko fêter na ba orphelin vraiment les capos ont quelque chose na yo vraiment mutu nyo sato atina relo ko na vraiment okomona ngo kokoma kokoma to ko lekisa pe ketala mama kinganya tina kelo ko boy parce que biso to linga ko sala makamwe za ouverte voilà ça va bien en tout cas toi qui est bien toi qui est bien molo vers la fin n'est pas pièce oui gag eza gag eza série eza ba série eza série court métrage court métrage voilà to so sala ngolo mona fifi na nini Messani, ça va? Oui, et ça va bien. Là, je t'aime, merci. Merci à madame Déborah. Merci beaucoup, madame. Qui va tourner, ma chérie? Problème, mais ça va me soucier à Monica. À moins que ça va million. Il y a un ballon temps, oui, c'est là que ça va carburant. Donc, vraiment, maman, il faut que bien, DJ Franck, le scrap du travail, bien Penza. Vraiment, merci Mingi et merci Namukolo Chetemba. Namuna Oteka et Chetemba. Namuna Onante Papa Menatouna. Merci beaucoup, vraiment, Madame Déborah. Merci Aïda, Zongo na papier. Merci Kapachu, na comme Chetemba na papier. Maître Eden Koukel. Maître Eden Koukel, vraiment maître. Atika rapproche n'a rien de défaut. Ça va. Vraiment, il y a sur la cabine. Poultra, ça fi o azara na Brazzaville. Vraiment ça tikaranga pété Poultra. Ça na Brazzaville et tantina Ida, moi je t'aime beaucoup. Vraiment tu fais bien d'autres Poultra. Azamona moko aza bien sur la cabine na batunyo surtout madame Sylvie Sylvie. Madame Sylvie quoi? Sylvie Silikasi. Madame Sylvie Silikasi. Vraiment azaka bien. Il azara mina madame Léandaya. Joyeux anniversaire à Léandaya. Léandaya, ouais, biso théâtre. Maman Léa. Maman Soraya. Maman Soraya. Merci à la boss nanga Abedachou. Na komela ki boss abi boss bientôt c'est mon anniversaire. Boss abi sans problème. Vraiment na lobby on a caméra boss. Le combat qui sans problème, ngapé sans problème. Vraiment ça parmi ba boss oyo vraiment ce que comelier à répondre oui ce qu'a considérer ka openza ba oui à répondre mais ça ba boss mususu ce que comme avant toi pas ndoko andako eziki so abenga ba pompier mais to boka rabino kwa bakizengi c'est ça pas bien Alberto vie obetanga ba vie nga pe vie ozoka na cop na nga somo Ange Kakubi vraiment za joueur na biso azara ya zana Ivoire Papa Côte d'Ivoire. Ange Kakubi mais azobeta je pense au Maniema ou bien Maniema Ange Kakubi basé ce qu'on a Kolwezi azave parmi bato o bazo soutenir artiste Aïda vraiment merci so ba joueur ali ba soutenir biso mais ya biso na oula ba soutenir onani voilà j'espère combien la chancelle
Chancel même à demi-dié. Na combien était? Aza ba batch mikolo mais combien là? Nazan mon été. Na otindi kelo. Merci. Voilà, anniversaire un peu communauté. Anniversaire. Chancel, voilà. Na yoka Chancel et ça peut bien aiper. Anniversaire na occupé moi. Na ni Chancel même à demi-dié. On se rappelle un mois peut bien nga Chancel vie. Docteur Mata, hein? Docteur Mata. Professeur, les professeurs. Anniversaire, Nayo. Anniversaire, Nangaye, docteur. Somme, Papa Dior. Papa Dior, Nayo, na senti. Donc, tu as la charge, nous savons d'ajouter. Voilà. Merci, Kapachou, merci, Nayo. Ouais, Émilie Payokio. Madame Émilie. Madame Émilie Dako. Moi déjà na botoli Kapachou et après singa papa bah moi et français n'a dégagé vraiment les lots na merci beaucoup. Comment on dit? Site non. Site ya chaîne. Ya chaîne. Et ça Aïda Gladys officiel. Aïda Gladys officiel. OK, bon quand on internet bon page. Page déjà Aïda Gladys officiel pe. Bon TikTok. TikTok Aïda. Papa nanga TikTok. So tozo lukwa tota ona joka la TikTok. Desa kobina ngai ya mona zaki na bimaka na ba musicien. Yango anako. Na na lokie tu moronga Kapachou. Sikabo. Épice. Famille le combattant lokie tu. Papa Bachel. Sikabo. Naina bossa Madame Patience Malonga. OK. Les amis d'Aïda Baspe, Madame Patience vraiment Madame Patience Malonga. Ah non. Kanisa batinyo so yango. Ti. Ba ona kanisité. Bambote na bino surtout. Bambote na bino surtout et vraiment Nzamba bate la bino na sambela ka trop pour na ba fan na ngai. Ouais, il faut sambela pour na bango on sait jamais. Bango ne makam. Bati ba otika ko ba otala ko na bandak na bango ba osepela nonga pe na mona bino te. Vraiment. Mais na sambela ka na Nzambe abate la bino vie pe na peso mbote. Eza ko diki mbengi. Odiki mbengi. Voilà, avant ko tout ça kuna. Na pesi bambote la ngala Prince El Matador. OK. Bambote na yo mon vieux et batunyo sobolinga ai ba base nyo surtout et ba fan à TikTok. Ouais. Vraiment bientôt là c'est mon anniversaire. Na sentir na ba madame. Keba. OK. Voilà, na senti mino bino nya sorti ba fan à TikTok, Instagram, Facebook et na ba page nya sorti mine na oyo ba souhaita biso. Vraiment merci na Kapachou pe. Ouais. Joe Mystique pe ba ozala wana équipe mobimba et merci na bino nya surtout que Dieu m'a béni. To question micro fort. Moi voilà ça là vraiment. Faut ça ça bien. Merci. To zo ke kolamba kuna na français. Non, là, oh là, je vais me préparer à France. Merci en tout cas Aïda, c'était un grand plaisir. Balanda Européenne Aïda officielle. Oui, Aïda Gladys officielle. Aïda Gladys officielle, Bolanda pe mission kuna. Exact pour la biso soutien Aïda, pour te motiver, ba te ba reconnaître et belé chaîne naé, bo s'abonner to comme 1 million, ba mona pe ke ba fi na biso comédie, ba fi na biso humoriste na biso, baza pe na level mususu za ka te ba kumisa biso na mboka mususu, biso mo a to kenda musika tete, to partageaka, to chaka ba artiste na biso ba musicien. Bon partage à biloko ba Aïda et ça la peine bien botir na ma page et ça la bien beau s'abonner massivement pour aller l'autre suki awa. Merci na Kasi boutique, merci na bato nyonso za na biso ba partenaire na biso Aïda yeyo Kasi boutique là tsaye HP Redo moi ne laka tinela Aïda ba joki akomela kingai me atika makabwe te ngamona osale souci. Merci maman d'être ba nini o ça la série faut ça na HP Redo ça lo bien yoko to lingalo ba joki et ça lo bien HP Redo qui peut Aïda et ça la bien à part nanga Ursula Kaili azakuna Tindara bon plan mon pour Aïda et ça la vraiment bien. Merci na Joe Mystique, merci na grande équipe ya Kapage Télévision. On a lelo Tosuki Awa. Bye, à la prochaine. Au revoir. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Trader, chef Katika Pesa Nitazi. Yes, I. Katika Pesa TV, ayo.
Katika Pesa TV. Katika Pesa TV. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, colorataire, musique, n'en parlons pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, na États-Unis mobimba, et si ba valida. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, États-Unis mobimba, et si ba valida. Pour la mariage na yo, ndeko Kobanga Bangate o. Service traiteur, Katika Pesa eko pesa masolo. Mutema leo some, ba pesa solo la tabia. Soko kutani na ye, kozala desite. Katika Pesa na pesa yo nini ye. Katika Pesa motema malamu. Katika Pesa Madame Katika Pesa mère boss. Juliette te valide, yes. Katika Pesa TV. Katika Pesa TV. Katika Pesa TV. Katika Pesa TV. Petite sœur propre, petite sœur chérie. Y'a Madame Eliane Nito, la patronne. Y'a service traiteur, la Providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef Katika Pesa. États-Unis mobimba valida. Yunani Oboya. Madame Katika Pesa motema malamu luta ya Nzambe.